solo laki. Merci beaucoup YouTube. Et puis, Nalina Lobana Miss Lolo. Bato a belle vie, bato a si la boya bokota bomona. Ngai nazana nga famille bota. Wana muto longola nga ngona na mutu na nga azati. Miss Lolo. Yo mto benga ki mama Jeannette. Obengi mama Jeannette oyebise nini? Obengi mama Jeannette oyebise nini? TKM so komi sous buzoba na bloqué yo obandota ngaka na ba page. Filtre ou pas, je suis très belle moi-même. Moi-même je sais que je suis trop belle. Voilà, TKM na drapeau à Congo. Soko komi sous buzoba ko tuna makamba filtre. Bino bosela ka ba filtre. Zonga so na sala li filtre. Filtre monde ezapo na ngate ka po na bino. So komi sous buzoba makamba filtre na bloqué yo. A pas filtre na zaka mwasi kitoko. Voilà. Ba oya bino bochaka ba rouge belé ne longi wana te. Boyebi ke na se maquillaka très bien gamoko. Attention ke musala na 5h du matin, je me maquille trop bien. Dès que na kitaka na mbeto loko liboso na prier, na koti na douche na sukoli, na se maquiller na ke musala te. Boyebi ke na se maquillaka. Donc voilà. Batuya si la bisalu bino bo panzani nanu te famille bota. Miss Lolo ma belle kilo. Miss Lolo ma belle kilo. Yeba ke yonde mutobanda ko lukanga makambo bino na bibishi muswamba ndumba oyo abota ba mongole na Londres. Est-ce que yebi ke bibishi asa benganga senganga pardon. Bibishi muswamba. Miss Lolo, est-ce que vous avez que Bibiche Mouswamba sa benganga a s'esquiza et pas nangai? Parce qu'il y a yebi que albinanga ke na banda ika koluka ba abonné na ba view na chaîne nanga na yebi te ti lelo. Osala ka pas Miss Lolo, osala ka pas Bibiche Mouswamba. Je me souviens très bien de ça. Na yeba ke loko nini nga na lobaka. Naeba ke loko nini oke eza na 2015 ti 2015-14 nazana ba biloko nyoso awa Miss Lolo nga na numéro na je sais pas sur changer. La grande famille Libota de Belleville Candy lelo déjà 9e mais 9e be 10e koti ndenge ba bomeli biso